Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Na poto bana partout bande balandi émission na biso to koleleke kaka to koleleke ya biso suzi bantu to koleleke koko ya kokoshi koko dioko babi nani kombo kutu nini les garçons de Chikapa les gars de Chikapa donc koko dioko atika ya biso ba artiste na biso ba ko kende e ko sa moi pasi suzi bantu atiki biso samedi dimanche na yango koko dioko accueilli to sa moi ba interview to zo ba programme to zo ba témoignage ya batu ndenge nini makamango le kaki bomona quelques artistes ba le ka quelques chroniqueurs de lela ya biso koko dioko na suzi bantu bomona to banda to bana biso na ye nani chocho mboka na ye mais bonjour mes condoléances. Merci pareillement. Mboka ngo pesa bato visa te po baya. Boya ka na mboka songi kaka yango ndeka boya. Se boya ka na mboka songi eza mabete eza malamu. En fait songi no eza pona bimisa ba vérité. Ouais, songi na eza ka pona bongisa ba bimisa ba vérité o eza caché. Yango nde to sala ka pona ko bimisa. Et non songi okota na kata ba foyer bato wande ozwanga te. Te wana te yo yebi. C'est ça. Tozolela suzi bantu tozolela koko dioko na bando pa koko dioko poye mukolo atamta kufi akola kaka na age na ye. Koko dioko atiki biso abele tamulai d'abord liwa na ye ozaki onde. Bon, liwa ya koko dioko ezaki vers 4h du matin. Nde na yeko mona ke benga ku bato libanda ka ndemba benga oteni na luka na vérifier. Na meki okota na ba groupe na moni yango te. Et alors na meki ko benga président Papa Elombe. Na benga Papa Elombe na moni yamba te parce que ezaki no tongo makasi vraiment. 4h o benga mutu. Te Papa Elombe na yo benga ba 5h, ba 6h 5h. OK. Et après na yo tika na yo meka benga Papa Oxygène yepe na zwa ki ete na yo benga Nsaka Congo. Donc na bengi Saka Congo nde na ebisi non vie ba ebisi nga bobo abi na ndimite parce que lobinga na zaki pa na bango na kenda oluka ye. Ngabi ba ebisi nga ke akufa biba ozana okata na benga na omwani nda kata yo benga Marcel nde mwana yo confirmer que oui papa kufa so je crois banda 1h, 1h du matin ou 2h. Okay. Bah 2h, 3h, tout 1 mois, bon, papa Koufaki. Et alors le matin, na bongama qui comme d'habitude, on na kita qui sur le terrain. Et je m'excuse, na me kai mo retourne dans la famille. Excuse Abeli a Koufi Abeli ki nini. Est-ce que ezaka ka malade ya mutu wana nde memie na liwa nde famille balobi te. Malgré maladie ya mutu wana eloko penze memie na liwa azaki déjà na problème peka même du genre même problème na souci bantu. Ba problème ya les amis balé ba on fort bien poumon. Bon, ba poumon na e bebaki. Et ezaki déjà na maladie e bebaki ya gravité mais ezaki déjà déjà infecté parce que ma colonie na maboko comme ko vimba. Et alors tant ba kene na hôpital nde ba yo remarqué que asa na maladie wana. Et alors comment osenga kisi banini nande nzamba yo zo molimo na ye. Oui, fondation Denise Nyakir bazoye en charge. Artiste comédien belé. Artiste belé même maman souci bantu ye pesa qui prise en charge nani kokodio ko prise en charge quand même prise en charge les osunga. Les osunga. Malgré mais bazo sunga quand même parce que prise en charge peut ebimisi pe ba malade belé. Oh ya bato ça mutu biso sonde to ba na ba malade na biso. On avait ba to neto zonga na biso simatolo. OK. Même biso pe to zaza et katanga moye voilà même prise en charge et ça va même prise en charge et salut que tous ça na ba malade na biso na nzoto même mutu moko tazalaka na possibilité ya kinda ça examen général parce que pourquoi to kima ba dépense check up na dépense les kama crasse mutu salo check up azate donc biso to comment profiter ka na assurance maladie yo poza kuna na za na ngate na lobby kakati. Pourquoi tu as un compte de famille? Te na compte de famille ngo famille na kotite na zate. Yo monga na saisi nini yango exam check up. Na sala yango te wona ko sala ko la nini. Eso na ko kena carte na nga presse ndeno ke sa check up. Il faut que na yo ba enregistrer ba yebi. Basunga bazwa yo pe. Bongo yo te kanga. Yo te kanga ndo boka ya be. Yo te kanga. Bazwa biso. Ah merci. Ouais, tozongi na liso na biso yo za mutu oyo. Ça y peut moi reportage belé na koko dioko yo za muto okota loko na biso ba bata pasi bato bazan difficulté to kenda mo rapide et ça m'a bien une femme au grand cœur bien qui bato kanza bilo belo zo loba loba te za pona ndenga mabete ouais
Un témoignage par rapport à Coco Dioko. Ah, donc Coco Dioko n'a joué jamais naïe. La scala joué naïe été. Et ça que jour na lingena sa émission, ton accueilli ayamba nga bien. Ton accueilli sa émission télé surprise. Tenaï banete. Abotama 57. 57. Donc ton accueilli kotala ye et surprise ana mo yemdenge zalaka. Mais azaï quand même né sengo. Malgré bande ko loba makamsu so bolobi se mingi mo makamsu ça que naissance contrat mais oh comme ça batunyo so que mutu ne bougera azolo ba bien on répond trop bien. Donc et après nande na memaki na salon de coiffure na salon Lacoste ba katie suki et puis na ozong c'est donc ils avaient déjà souvenir il y a bien pour nanga parce que ça batumsu so ba maraté au salé surprise bongo na donc na oye kaka bongo donc emso akoboya pe oboya tisuka. Sikoyo nga fani katale nzamba salanga ngolu même boyo suka nango ndima parce que niveau ya komiki salanga nde na ko sala suka nango ka ko ndima donc témoignage c'est bien parce que tant on a zakine tous les temps on a kende ko tale azeka ko pese sengo malgré mo tongo otale bo ozo kama wana kati na yo mais tango omone o pese sengo donc c'est ça. Coco Dioko a tiki biso, je crois que vous témoignage naïe. Coco Dioko a koufi pauvre, n'est le bagage artiste baso koufaka pauvre. Toké na Suzy Bantu bon to zonga nyo sumi bali. Suzy Bantu c'est une sœur pour toi. Ouais. En tout cas, et ça n'est pas si makasi. Ma Suzy vraiment maman moi ebo pesa toli, ebo chamutema mutu kimia. Plus moi zaki na moi mawaya ye ala musu apeso esengo. Et tant que mon école hi kokipe no te kozwa kanda te donc azaki bien azaki vraiment ça liwa na ye wana izena 4h te izena na tongo te wana écoute na moyi vers ba je crois ba 10h 11h ndena ko kangonde babenga Jérémy Chaban l'homme de maman na ngai babenga ki mon papa Jérémy nde ba ebisi ke non Suzy Bantu akufi bazali na tournage ya sport mona ba Aida. Donc, si c'est qu'on peut tendre donc sango yaki bon, ça là vraiment passe. Donc, par rapport à bateau, va créer polémique na moto si a Kofi, ba polémique basée na un artiste c'est si la kala. Et c'est si la kala, batika maman Suzy, donc ndenge ya ke bongo nzamba yambi motema ne tout droit. Nzamba yambi corps na ina amener tout droit et corps na sama bele bolimbisi esprit na ayambi amener na maboko ko fonga parce que abongola déjà motema et azaki déjà bien donc tanyo so batu ba loba na ebite so batu ba ndolinga Teresa na bantu ba ebisa ke biso yo to sololi biso bo tambola na ebite parce que ce bazongi même na ba message à NTPC kala ba mona ke Teresa muta kongola mbongo alike mbongo ya liwa ya leki ya Teresa c'était maman Suzy ouais ya matanga c'était maman Suzy parce que tant wana nyonso wana olia ko loba biloko parce que ngana mutu anto loba na te na kongola pourquoi oh ya te na osate mais Suzy assistant maman Teresa banda leki na kufaki ti donc to ndima kité mutu mususu soka tali bwa ko ndima te malgré santé nezaki bien te mayaki donc avant déjà ba makamba ba maladie nena déjà ba solo la na bango na bité mukile bando zela ba ya ba la kisabino boye batika mutasa kufi akekopema na kimia leki ya mwana leki ya Teresa soutango mwana yaya Teresa soutango akufi ma Suzy yaki azaki toujours na Teresa ba arrêtons parce que ebela batu ba yaki kutu ko assister Teresa te ebele ba yaki te so na bina compter na compter ba ma top ba bijou la reine ba nani ba toi ça que belé au ba sister qui Teresa mais la plupart ba tumsu ba sister qui te ba sister Teresa te mais du moins Suzy Bantu za ki wana parce que pe banda lo banate oye anga yate et ça lui ndenge nini tango oyoki maman Denise Nyakero à travers fondation naye a eu quand même charge à ba obstacle wana et ça lui bien gloire à Dieu parce que a oumé li pété. Donc Koufika lobby et puis les 9 les 10 des corps et obima donc gloire à Dieu. Il y a Coco et les 5 les 10 Suzy Bantu oui. Donc on s'en base lokum parce que au lieu que to ke kala ba comédien ko senga donc le quoi yemoko maman Denise a lobby que yemoko mtape ça qui charge ya ba assurance maladie pe yemoko a charge à kokunda où est le mal. Ça fait comment pendant que les artistes et comédiens moi ma wa ngo to bien bongo li wa to ma wa ba to ba kufa ba la nana peut-être de ça bien te ça volonté nzambe ça volonté nzambe et ça ngo to beta mutu gauche droite te
c'est la volonté de Dieu. Ce qui nous a lobby qui est au coup facile côté parce que et comme exemple à maman Suzy Bantou à côté déjà comment il y a 11 jours. OK. Na 11 jours on a akufate. Alamuka abimi abandi kotambola. Pas dernièrement film asuka o ma Suzy a auto ça na se trompé na SB. A tournaki donc azaki a bonne santé azaki ne bien. Pose akuna. Tenga zakuna te koza akuna se SB. Tenga tourna na SB te. Nga sala mimba émission na bagag nanga. Donc nga na SB donc mingo zane to zangamba famille bota. Moi je suis Belvi Kandi, Belinda Kandi. Joyeux anniversaire à vous hein. Merci beaucoup vraiment. To yambe ngo pena mutema au fond vraiment. C'est pas facile hein. Moi je suis Belvi Kandi. Donc famille bota ce sont nos fanatiques. On doit soutenir biso que non Belvi TV qui est toujours les bosso na ba conseil na nyonso o ba partage ya ba élément tout wana donc wana famille bota. Moi je suis Belinda Kandi. Aussi la azui trophée à moi na mboka c'est quand même un message à félicitations. Oyo kenda ki ba nini kasi to kenda to loba mamba Belvi il y a un message à félicitations sur pesa. Oui aza féliciter. Pourquoi pas te féliciter azui trophée moi na mboka ya moi na mboka na éviter na kala so banani babanda ko so muyombe gauche azwa champion muyombe gauche ya malonge zate na écriture azui bon si nani si la mtu écriture polémique tinga ba peksa polémique kasi on a lobi to so muyombe gauche champion muyombe gauche champion azui la ki on a critère nini via azui la ki on a critère nini série wana série mwana muyombe gauche sambela mbokusa kufa voilà Caleb azwa là j'accepte mais ce qu'on n'est pas artiste belé bazwa si la uti ko récemment donc le quoi si la zui aza félicité c'est que écriture na yé ezokende espérons que année prochaine tam supeza bino. Oui, pourquoi pas? Et ça que écriture ndezo compter. Le quoi ba mona ki na temps o ba moni ba pesa o na temps on a pe ba pesa o muntu bango ba lingi. Ouais. Par rapport ya ba matanga nde to zé koloba. Ve Cococha encore Robima les 5 dimanche yo, les 10 Suzy Bantou ebimi. Mais ba contribution ya bino ba artiste pe bo sala ya bino. Ouais, ba ya ba contribution pe ezali mais ngande na on a pe cité fona za clair nanté. Mais non pesa nanga parce que ça déjà ba maman a charge bino bo pesa sur na compte. Ah bon. Na ebité po na mona cotisation dans la cotisation au pesa ba monter hein. Le président Lomba le bito za nationalité biso ba $10, ba $5, ba $20. To za nationalité. Mais ba monter ça. Yeah. 400. 500. 150. 100. Yo no pesité. 50. Na pesité. Moi 10 na opé. Moi 10 na opé na ko glisser wana. C'est l'homme président Lombe. Il faut te respecter. Donc tout à peine on a ba fête pesali. Bambon déjà qui na bilamba ba uniforme to somba parce que même le 4 eza mariage ya coquette ça. Coquette ça na beauté image. Nous serons là pour soutenir. Voilà, ce que yebisanga déjà bon ba se fouter ya ba salle na bango. Ba fouter déjà salle, ba fouter ba makamnyo so wana. Moi ba ni lango ezate. Donc les 4 wana to sala. Na bisio. Bon coquette abu opia. Ah, yeah, to mesana. To mesana. Pour biso ce qu'on bien biso les 4 kana to bande na chez pasteur de la foi. OK. To bande la kuna. Na CFC. To bande na CFC et puis ton aussi lisa. Pourquoi ande to esko to bonga mitoke o wana. To na choite. Merci nani ko lobiso mingi te no ki. To so lobisinga mingi. Alimbisa. So lobisinga. $10 no contribution au pesa. $10 nanga. Pour respecter maloba président. Non, je le respecter maloba président Lombe abie bandi na $10. Mata. Ce qu'on kuna na zotala na zomona ba 400. Ba 500. Ba 150. Ba 500 wana. Na kokota melelo na nte. 10 non to respecter. Tala non respecter 10. Président Lobi 10. To bandi na $10. Mata. Ce qu'on kuna na muta $10 azate nga boyino ngaza muta $10 muta liboso. Akoti. Yo moni ndeni. Yo zakuna. Na za journaliste misate oyoki. Ah, non. Yo goza 4 yo mbose. Te sema misa tu baza seke ngano za 4e. Nazolinga no batu nanga bakoka, batu 10 to koka. To respecter maloba président Lombe. Maloba président Lomba lobi e bandi na 10 mata. Abi pe bien, yo mtoza na 10. Koka sonité po batu grand monta baza. Donc ngane na bona yo ka sonité. Lokwa na moni batu ya 400, 500, 150, 100. 50 300 na quantité. À côté, non. Au cas si c'est fona ta na liste nanga. Téléphone
téléphone nanga fona tanga ngo pesa information ya faute pesa nga na ta liste mais kotanga ba kombo te te no tanga te tayo moko mais yo ozoka souci nini ko pesa no 10 na yo respecter maloba président Lombe président Lombe lobito ka sonité soki bato ba pesi 10 te ça niti to respecter te so to pesi 10 te so pesi na se ya 10 ndo respecter te mais ce que biso bato to banda président Lombe lobi ko ka sonité grand montant est paniqué oté donc on paniqué te naza paniqué te 10 nanga sir téléphone été merci voilà merci beaucoup te likambo baksa ça malgré tout ce qui tout ça passe Koko Dioko ve mortuaire eza samedi eza na sanef 20h to zawana papa et puis samedi na bisio yango likambo ngaso na moni moyen te kande na zana fête na kieve mortuaire et ça les loté et loko eboma biso peza te na hôpital clinique chinoise ba mtiko ke cinquantenaire te yango eza cinquantenaire te eza chinoise na cinquantenaire eza des bantu oya bantu to ke mais mortuaire bantu ezawa na lemba na alliance ouais ezaka na alliance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Na profiter un appel à biso Mira Kiamvu. Ce gars ko poussa na pour quelques minutes seulement. Ya jema okoya na opé ouais, quelques minutes. Ya jema zo poussa pendant que Mira Kiamvu zo bongama. Tu vois bien? Ah ils ont dansé kuna. Merci beaucoup. Tozoli la kaka Koko Dioko na yaka no ataboué, ça ne dérange pas. Yeah. Bonjour, mes condoléances. Ouais, bonjour Rabi Mavinga, mes condoléances à toi aussi. Merci. Pareillement. Mes condoléances à la famille artistique Mobimba, famille à maman Lapso Souzi Bantou, famille à papa Lapso Koko Dioko. Tout bon si pena va être cher, monde artistique et perdre vraiment ba élément. Tout maintenant Koko Dioko, aza icône aza inné et boye banayi. Bonga koko chipenza tonga na botami na koli eza ba théâtre autre kutaka na bomwana maki to bana mkitu fani kala ba tapis to hôtel Koko Dioko grand comédien de soki yaza na tableau eba koko sekano kaka anako pesa le meilleur toto comme kokola mona Koko Dioko limwe mukazongi mukalimwe mukazongi ngape na bani na théâtre pas président Caleb parce qu'on a za mwana président Caleb occasion pe ko jouer ezalate na ke pas président V12 occasion pe ko jouer ezalate nani ba para ba telemeli ngala na nzela mo ba classe na la nzela ba classe na pe na kima mo monde wala na pe na simpe mo micro mais Koko Dioko aza figure oyo abane ko peser na groupe salon na tango de kaka na OZRT ndi na oyeba so ba chaîne kala so ke bandi kaka o bandi mbango yoko luka kaka mbongo soko Koko Dioko azato mo pena ki am su pièce pesa mo boué eza mo ko pencher so yoko ko chipa zawa no sati pe ke no ba dio na bango na ba ko edina ba no sati pena que bidunga force pe ndo pesa makam do azar artiste oyo ezo senga ko lele na lifiki pe na limenya to perdre lifiki eza ba nini honneur OK kundola lifiki ya benga honneur na ba na lingala oya solo pe na bakanza benga honneur to le na lifiki to le na honneur lifiki ya ngwana to perdre on côté ko pas Koko Dioko to perdre mais toujours perdre des artistes on va kufa pauvre et je sais que déjà Koko Dioko abela kitango mulai mais prise en charge ça mais na fondation Denise Nyakeru mais bon déjà Koko Dioko atiki bana misato mais na ndimte gatiki lupango et le kwana ya ko ya ba kufa pauvre et le kwana de ce que du kam sangai mais est-ce que tu peux t'imaginer Lelo ce Caleb a kufi to ba Caleb a kufi pauvre Caleb exemple ka yaye Lelo ce que par exemple ba de kola ba bobo manoko a kufi to ba kufi pauvre parce que na tawana ba comédie ndo sala mingi kaka sala ngondi ka pona succès ba notela pena msumbongo te Lelo suko kompena ke non ba ça na succès na mbongo mais na tangu wana de kaka lokum kaka oleka ba bele lio kokoche o pepe ka boy mais héros te rôle moko na tan rôle onini les garçons de Chikapa Mira Kiamvu titre na onini les Koko Dioko jouer ya Chikapa wana les gamins de Chikapa succès fou succès mais ça c'est singa ba ko jouer ke Chikapa ke jouer kuna mbongo c'est na Chikapa diamant wana biso to ba petit et puis et balon le kuna groupe salon pour de pas kendaki
depuis akendaki azonga te mbongo ya chikapa ce qu'on attend à calendrier d'acteur tout le acteur en général te moi ba moi ndam moi économie ezalaka te azoma mukie na e folie ce qui est vrai lelo ba artiste na biso ya lelo ba ko apena moi pauvre makasi parce que YouTube ya aza moi chaîne moko ya YouTube et côté moi mbongo na kata YouTube bango. Vous comprenez, côté qu'on a payé les producteurs, ma banque a payé communauté que ma banque est solo, mais contrairement la cala les arabes ont été. Faut te comprendre les banques tant à Canada tant à l'élo. C'est le cocher le lobby, tout va couper pauvre, aime soit dans la organisation. Vous assure, bon, organisation bien sûr, mais est-ce que les artistes vont vivre dans le droit dans le il y a des artistes qui vont combiner avec le business, mais qui vont vivre dans l'œuvre artistique. Papa Sokodé Zalate. Ezali. O akalani ni imiko et ta rapport la artiste c'était. Il y a des musiciens. Il faut ce que demander, il faut ce que yo comme tagezo à $200 na mois. Il faut ce que tout na ba chef wana. Mais ba che Blaise Boula mikolo ba to cha Blaise Boula. Ya, so Blaise Boula il pas changer. Alongola batu na kolela wana to betele maboko. Mais so ka ye akena kana ba pa ya bato ba lelisa ba comédien ba lelisa ba musicien, ça ka yo sale lote. Je suis un peu Sokodo ka souci. Makaya epsinga bakezo blo abonane. Ndoko mutasika yaki aziblo kwa chena balabala bokabulela na balabala. Oh, apesi artiste te. Bakabulela na balabala bak na kati ya lupango Sokodo te. Est-ce que faut que makambo pe na ndenge ministre culture atala ngote net Sokoda. Kasi yemta. Maman la ministre. Alandeli on va che Blaise Boula. Ah, c'est le Blaise Boula qui fait facile, c'est sérieux. Prochainement to sola makamoni to na matanga, to doser nan. Oui, bah tu peux so me ko buka bango bumaka balandelo pe na justice comme soit vérité za la au moins tinga bona pa ma gorge so ena bimisala ngango boye comme ka boye pa o sama na Sokoda ndenge ni ya o sama na bato na ndenge ni ya vérité ba bumaka ngote vérité tika la kaka ata ba kangyo bona vérité ba veuve baza ba orphelin baza ndeko ko chaque kufi wana boye atiki bana misato sko Sokoda so mo mukie wana bana ba komozwa ngo muteke ça la plaisir bako zana pas pas que non eza mbongo ya musala ya papa na ngai ba evre musala ya papa na ngai ba mais Sokoda ya Congo RDC mboka le Suzi bantu boye banaki ma Suzi momi na ba na momi pona ngai na hotel na hani grande sœur Yaya dans la bengi Yaya première fois na nga na sa interview daki na matanga maman Solange Mindondo na lemba abileki nanga nalingaka nanga ba mikote moni bino nakoloba a ebonga mi b na yamba e sko na mission na scène na bonje na mbika mutu moko c'est na scène azale kandenga zaki na naturel c'est dire mutu moko boy a forcer te a lo ba kandenga zalaka a saka makamdenga zalaka a seka ndenga zalaka donc elle était artiste. Elle était artiste. Le lobe Suzi banta kufi to mona rangola ba lion to so kufi za la raya et Solange kufi makampe bimakiti to ba maso ba visa makampe mama chaka kufi makampe bima ya epinga kufi le kwa zaki mutu azaki da connu to ko ka nyonso mais ya mutu ezaka ke to perdre des éléments to perdre ma Suzi parce que ma Suzi était ko bela déjà dans à sélection qui 11 mois mo na coma et le moment qui paye Suzi bela mais la coma est dans sa coufi to bossani déjà to bossani ki na mpe azali mais nzamba ressuscité comme des cas là ba plein nzambe ki akokufa na ye wana asa sous moi malade 2 jours et même na liwa mais lelo ndenge ma Suzi akufi ko bato bozaki ko liane ba soit disant ba camarade na place que boleka ba émission na kamba comédienne woninga na kamba ba comédienne de bossa ba émission fait ba ça te ba ça point kasi bazolela que la bango na ba émission parce que na émission ba zoka ba takineti mutu mususu et okuna loba kibo o bibala kibo ko bango mo na bazanga ba conflit bazana et bobo zango bo ba bilote poani boy ko même ça Thérèse en colo ya ndeko to za la rabo colo se suni yo posa ba terme boy ko même ça Thérèse en ngambo ya ngon colo tala moni rabi moni amsundo za nuka bona ba kimesi mutu so yina o ka rabi yo boy ba note mutu ayinanga parce que yo sala ko milingsa na kasi linganga ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu vois ça? À chaque fois matanga polémique, à chaque fois na matanga polémique. Parce que ba polémique banda. Tout ça polémique ata ba fête té. Ba lingala raté, ba hypocrite ba la monde ba comédien wana. Ba hypocrite ba linga. On me bolinga ba za mona matanga boy. Et ya nanga mikole belé tango pesa kam kongo. Moni roba na la mona ki $10.
Moi na Louvre so côté na Louvre na magasin mo $10. La moins cher ba critiquer na la molat. Ba ba ina ndaka matanga ba Suzy. Ba parents raison ba pekisa ki o ba. Oui, na pesa raison. Ba kila matanga Suzy ba otanga ba otonga ndako ni ina ba succès belé ba zonga ndaka ba parents. Boy pourquoi zonga ndaka ba parents? Suzy était mariée. Suzy Bantu, elle était mariée. Quand vous avez un mobile, vous simbité façon à pas parents. Abuna fout tête pas parents. Puis na parents avec qui vont yemoko. Avant na mon tout est. Le bâton qui pas na ba. Kotonga ya ndenge wana ya numéro 00 mo ka son. Bâton kana ibem. Maman, ba otonga na ndako. Na lopango. Avant n'est pas la bango. Na ba succès belé. Kutu nenga zalaki bongo. Azaki mobile ya moi si ya Gérispire. Pour votre information, Gérispire ada moi na lemba. Suzy Bantu mwana ya lemba. Ce que Gérispire ça qui mo orchestre ne soka bi que non sert auto soutenir artiste na biso star na biso lemba mabe za. Des fois comme moi stambal. Double on ngaka moi stambal kanga so sur le moi stambal. Et ba vie na bonne ba kola bato. Moi ba comédien. Kiss. Malade. Mbasu. Papa Serge Yewan. Il a un rôle. Il y a un Mbasu rôle. Et comme il Mbasu solo. Ça montre que non, votre cosa va sembler wana. Votre rapport au tête comme si que non, mon terme ben numéro 1 et à Vinde Thérèse Abokosi. Bino moko nde boza na li kunya moko. Tala boza la kili kunya moko. OK, mutu so peso elo na gauche, na droite kuno tongi. Ndenge za bongo ba beba na kutu na mère. Na mama ni mama, baza souté. Tala nga na okana za la choqué no tanga communauté. Comédie moko uta poto. Aye na Kishasa. La bureau à Bellevue. Ba bengisi. Mais jour oyo ya donc ko za bloc au lia bonani. RB la madame abenga bela benga na ko zwangu. Na fandi na ngambu. Moni na ngambu ya bureau. Moi kiosque mo za wana. Ba ba peka na va d'habiter songa na nan. Na sengi ba ono ji na somi ji. Ba to ba betebela solo comédie wana tonga bi bo éviter. Comédie mtanda ko tonga. Ba beba na mama ni mama. Baza susta. Nazo ba information. Donc so tenga comme comédien on a bi mais comédien on dit ko no tuko mona mère auto benga ya wati. Parce que maman bosso ko mère ya bien on a combo na a benga susu. Ba soleil susu. C'est pour dire que na mboka oyoko Suzy ça qui est na yi. Suzy a qui n'est mais pour votre information Suzy qui est propre. Parce que quand on a ma zone c'est d'abord moi. Elle a réparé avec tout le monde. A bengi mutu nyonso tout mama limbisa. Eza yum to ça qui m'a bé. To tana se makambeleki. Même na Thérèse ba le balilo. Basi ba bongo saki. Prévenez que ton maman ana zuma tanga. Suzy elle était là, il t'a ko cotiser ko ba mbongo ebele ba comédien ba yakite. C'est-à-dire que liwa ya Suzy Bantu faut te yande ba comédien. Était ya bango biso. Ezote ya bango jamais. Muninga arranger na bato. Yo ko arranger quand? Était ya bango te. Ba finga ba ninga banduma ba moni ba ndumba. Ba finga ba tamosini ba moni ba tamosinjo. Vous comprenez? Ba do finga ba tu par-ci par-là. Ba do ko monter les ba tu ba senjo ka de bango moko. Bo la cette mabela no poani. Pour li ba certaine no bola tango batu. Ce qu'on a autour na sko Suzy Bantu a muta génération ni. Po ba ko pona ba génération. O to ke matanga o te pona génération. Po li ko ko ba OK mingi te par rapport à la génération na bango te. A génération batakala ba papa Masasi et mon la génération ba mama Linga ba mama Omengo sko Suzy Bantu la génération nini parce que dans mon ebele boya ka kunya na salo bo kende kunya na tsuki na yolo tsuki na lingwa la te bo kende te donc matanga ya kokojoko ele kwa abandonné donc batukaka o ba jouer kana bango nde ba okende mais oya Suzy mama na ngai bazoyaka so pe ba yebi keno le kwa kuna mère atalisi mandoki ba kena ngam sumi akobeta moi tout moi enveloppe à chocolat ba kabola ba ya ka bata ba intérêt po ba yebi bonga la fille qui dérange ngalo balanga vete no banga nanga pété donc ngai ne na zabelo onga la sepeli par rapport ya débat moko besin par rapport ya Suzy Bantu question bat comme non nanyango abimisi mbongo pour que ba mbome Suzy heureusement na sepeli na ya Gabi po ya Gabi atambola nonka so amone bim bolembo abi bolongo peut-être ba mtu bo sala na muta bimisi mbongo pour que ba ambome Suzy eza Bellevue ba le bengo ti na groupe to longo la marame kwa mbom parce que Bellevue quand dit abimisi $400 pour que ba ambome Suzy ce qu'on a commis problème vraiment pour la bango bata ba XY ba moni comme si SOP te ba moni ko SOP bango
bango balingi comme ce qu'on débattait ezande mutu na biso ande mutu na boye aza hypocrite Suza bane ko telengana est-ce que bane ko benga na scène bango c'est donc Suzi nzamba bikisi to moni ba vidéo papa Alain maman bibi Shimo Seka nani Liza na yemoko na kandinga uteko kobika ba vidéo ngo nzoka na filma ki moi sabato. C'est pour dire que bozo we le romo be oyo ke non bino to botaka la main dans la pâte ce que moninga ambomé yokuna luka somba drap somba couverture yokuna luka mundenge nini angala tu as bien contribué moi $10 n'est pas posé le bateau bana $10 kasi $10 tu le connais bandité ya tu on va porter $100 apesi on pas moins que non $10 nga suki na $10 apesi tout fait nombre tant to la 90 tu $10 comme combien 100 donc tout ça la main dans la pâte et dans la belle vie apesi et ça polémique. Suzi azaki ndeko ya mutu nyonso Suzi parle avec tout le monde ce qui bela moni moté mané pesa $400 et là pour la commis la xaté et là le $400 kaka so yo moni $400 et là le coup il peut créer oyayo o ni yoko pesa hein on peut pesa paix à son âme vraiment todo la maman Suzi moi c'est kitoko moi si pembenga na obenge pena nga no benga mami wata parce qu'elle était tellement belle que beauté liwe e bangi même na beauté donc nzamba zoka lukumu rabi joyeux anniversaire na bino pe ngaza ka famille beauté ba komona yoka Jemima Ibele Konzi toi na 5 ans na biso OK abawani en passant naebi yo zara pasteur de la foi ce qu'on a l'émission oyo toi na 5 ans ya Belgique toza la kuna mais ngai moko papa na nga qui na hôpital mon père à moi et netala ba transférer la ngalema na butu wana ba transférer kenga na la l'autre pasteur de la foi na ba konte ba émission na ngai faut la mona pasteur de la foi boy si faut la témoigner et le quoi na simbi téléphone nanga mutu mo ya boto nga téléphone na makasi abani mba una téléphone nga sikoyo lola na maman ba changer nga téléphone parce que nga mabe ba touche maman le bilanga photo sani ni to landa e abi yo landa e na bandi ko landa mutu wana na mona pasteur de la foi afandi na moni ba berdi ya bumia mo pousser afandi sengle ya pembe moni pemba sengle wana so na estino na kokota na misu na kosi tala pembe moko parce que des fois bino ko on dit mutumo besko on dit ange na kopole kete mais elonga de la foi sengla ti ya pembe na epa nga papa ba changer nga téléphone ba zui téléphone ya mabe ba téléphone ya kitoko ya nga ba pesi nga ya mabe parce que mutanga landing akewa pa dinanga to na denzela omoni oyo ko kenenzela ote omoni nzela oyo kendango mais na nzimite ko kangai et ton na landi pe bona mo pe mutonte na so be ndoto après na tongo lango ba 5 heures ba benga ba binanga nini papa biso akufi c'était pour dire que ba zungelo mo ya cher parce que na kata téléphone to na ba contact ba muto ya na téléphone monde le comment développer la téléphone skoyo satana a changé nga zunga ya malamu a pesinga mabe donc mais les messages pour que na comprendre que na zangi papa munzamba utiliser ni pasteur de la foi pour que aya kolaksa ngango ngamo na ba kyango a pas pasteur na biso Serge Mokambila oyanga wa dirigeanga papa ale ekwa ba père spirituel nanga muta l'équipe pasteur de la foi azate na komisiete mais la lobi ongamo na moni que c'est un homme de Dieu le reste est alingate c'est un témoignage donc on pena ngamo na kutane le boy samedi non c'est les fort ngamo pena ngamo na kutane boy tant d'autres ala kuna papa ta d'autres la ki boy pona et puis na yebi que soko témoigner o nzamba sali ala kisio pour la mosade na yebi que nous ala béni c'est-à-dire ngapi na ozala na osunga bokutana et ça moi bien Serge Jemima ke to si sana papa so yena bien ke mosakoli le prophète miracle en vous. Salut mon frère. Salut. Toujours présenter ma condoléance na famille biologique ya papa Kokodioko et na famille biologique surtout ya Sœur Nabiso Atikibiso Suzi Bantu et puis na famille artistique qui nous supporte aux alakana bango, to lia kana bango, to melakana bango, to yeba na bambou les belés dans des vingtaines d'années. Donc voilà. Ouais. Lui, moi, c'est mon frère, très bon chroniqueur à côté théâtre et miracle. Analyse ni yosali na liwa oyo ya Suzi Bantu na Kokodioko. Pour artiste bala na peu moins belé. Na réaliser que ba komo kufa ntimi balem ba comédien to lo ba ko bata théâtre. To yo Suzi Bantu akufi lelo lobi Kokodioko akufi. Moi analyse na. Bon analyse ça simple coïncidence hein. Simple coïncidence.
Il y a samedi, et Suzy Bantu a koufi, dimanche, et Kokodio a koufi, et Zakaka, simple coïncidence. Et là, on dit ça la passe, c'est-à-dire que qu'on perd de Bisso, tout ça qui na bango, tout lia qui na bango, ba koufi kakaboy. Naza na ba na mémoire nanga, naza na ba témoignage moi bien. Artiste en danger. Artiste en danger parce qu'il était la seule personne oyo à s'occuper na Kokodioko. Yé a benga mira 6 heures. Ndako sa wapi non naza ndako non sa noki tokuta na CNPP tozoki butika Kokodioko. Na bengi Ivipan to bima na se ya mbula. Mbula ngai pan to kuna tadi. To fandi ba ko ba 12 heures to pola mbula. Koko aye to ikotika ye nga muntu na osimba koko. Le gamin de Chikapa. Le gamin de Chikapa. Théâtre et ça a succès. On a biso bana mikea to kola. To kotisiye na mwana ya Kokodioko to zuye to kotisiye et ça nga passe tant na mwa lo atiki biso. Suzy Bantu mukolo oyo abimi na hôpital. Tanga salaki coma un jour. Abimi lelo lobi nango. Namoni kana pare nanga message côté. Suzy Bantu. Nga na ebaité. Mira na uti na coma na bimi na beli makasi na asishi na changer sim nanga ya WhatsApp. Ah, etika nga makasi nga. Oh. Suzy akanisinga. Abisinga. Abe Yves nabi vitala Suzy bisinga boya belaki ya bimi l'hôpital ya solo. Lobi nanga Yves Panto ketie pas Suzy to faire 2 heures du temps. Boke mamu lekaki. Suzy to koti amoni Yves. Yo na boy na baki na kolobisa te. Na kolobisa te mira. Oyina tata oyo. Mira na lingi tabima. Oh. Yo na ikamina Yves Pan. Mira na boy. Mira abima. Nga bise Suzy sa mpwani keke abani suko sekala na ndako toani ko sekala Suzy abia Yves na mbio ka pona mira yo nebe mission salaka pona nga na top yo toano seka to fa na ndako to sali en tout cas 2 heures du temps mais na muno ka komba nzambe na ton Suzy question ngabi Suzy en tout cas c'est plutôt dans ta caméra on peut témoigner li wana boya bina ko sala soki na zongeli musala. Tonto bima bimira conseil na repé son avis luka kimia na mutu nyonso ngabi en tout cas ngape na vie nanga na sala ke fort na luka na za promena batuti na sa préférence za promena batuti bimira so ngi omona nzambe luka kimia na mutu nyonso etika nga na mutu ta on a oki akufi vraiment esalinga passe. Mais loko nazomona mabe ezali nini les sous en tant que chroniqueur ya mabe ezali ke pourquoi biso tozalaka na souci ya baweti na respect baweti ata biso bato tosima micro pona kaka tokotsa ba vie il faut to créer kapona tokotsa vie bande qu'on a biso suba ya théâtre. Mais moninga kofi pona nini ko fouiner les sous. Luka ka place. Mamu les 4 bishaki makamabe tozo toye nango les sous. Zo mona te que quelque part tu dois bantu respect ba we zate. C'est ça. Pourquoi ce cas artiste moi kofi futo ka makamwa kale bima. Or Suzy Bantu toyeba kiye na vie azalaki nango. Toyeba ki Suzy Bantu tanga komi pena koti ko sambe la penza asala ki arrangea ki vi na ye na batu nyonso. Mais c'est kota makambo ekomo ko bima la kombo na ye. Makambo kala bo mozongisa. Et puis est-ce que bike ba comédie ba sala ka Suzy Bantu film? Maman? Ouais. Ouais. Oh. Ouais. Film ba sala ka wana et bandai pe bazaka pena kolakisa ki bazao lobela Suzy Bantu. OK. Oh, tozonga sima sudi kambu ya Diana Makila.
est-ce que ki Diana Makila n'est à faire qu'à ba souci na motema problème na casse na motema amona ki likam oyo j'ai mal obi que ba memisa nkolo likam ko bo memisi muninga nkolo na motema et affecter vie na ye et arranger ye et kopé comme muninga na liwa tout le monde sous dans une mélodie hein nani o tu na Brazzaville mélodie ba diamant mélodie ba diamant te komona kaka bat ba memisa ekolo kaka basa swana kolela eza mabe tant aimons-nous réellement vivant tant toza vivant to lingana et ça mala momengi voilà le konga ko sa analyse par rapport ya vie ya bande kona biso oyo to ça na bango ba comédien surtout. Maman Denise Nyakero a bon prise en charge de la santé, assurance maladie, c'est quoi azupé charge à obsèque et à suivi bantuna ya Kokodioko d'abord au lobby nimpone. Non, coup de chapeau à première dame maman Denise Nyakero, coup de chapeau à chaque fois si l'événement la bango ezalaka et na sala que fort parce que nga la staka fort côté investigation na sala makasi na pena sala que fort na kitana source na ba descente ba comédie presque makamboa ba na zalaka na sala pena fort. Félicitations à la première dame surtout et puis et lui comme si makamboa que vitesse hein vitesse samedi na dimanche les tous allés jeudi hein jeudi ça dimanche quoi pour dire au mona le 5 le 10 donc après 3 jours après non samedi tout à dimanche ya Kokodioko dimanche ya Kofi lundi mardi ba yé ko pesa ba pesa mbongo première dame atindi fondation na ba utika mbongo enveloppe les mêmes jours ba kiti na famille ya Suzy bantu ba ekotika au moins que mbala moko ba obsèque leki rapide likambo ya kokoti ba lettre exacte pourquoi pas te féliciter quand même première dame ou azo sala ngone ba moyen propre et kene ko le kana ministère ya tutelle hein na ba moyen propre hein oh mais fondation na ye oui ba moyen fondation na ye oui fondation Denise Nyakero donc faut qu'on féliciter donc bah ça là on peut rapide tout le monde peut que bah obsèque na bah on a tout balé et qui est rapide en tout cas coup de chapeau vraiment na fondation Denise Nyakero pour continuer aux amala au mingi puis yonanga oyebi bien toyebi monde en comédien si est-ce que oyebi que soki prise à charge ya santé et ya quitté mais to le à 30 comédiens. C'est ça les problèmes. Nayambaki président Masumu na émission. Ils ont un super promo. Soit tale on ba mona. Président Masumu a l'obé que nga oyo po boyeba te. Mais nga na ibaka nga mira na ibaka. Président Masumu basala ka opération à motema. OK. Imaginez écoutez combien. Wow. Hein? Gabi. Ya Gabi Tumba. Bijou la reine. Même inde qu'on a biso nani, je sais pas tatiki biso. Baza est belé. Oyo, ce que c'est qui prise en charge c'est qui t'aime mais to kunda est belé. C'est grâce il y a prise en charge de la santé à ma Denise, il y a un le ba missus baza l'envie. Il y a aussi des artistes oyo bazu bakarte wana antenne et la fondation Denise Nyakero tamsusu nombre ya bango ekoki mais ba fondation msupe ko zabe ba artiste msusu. Ah mais oui, ce qui est cause la bonne cause malamu. Mais todo senga kaka ke bandeko oyo bazwa responsabilité o ba lobela ka ko président lombe. Ye mutu azaka point focal il y a artiste comédien na niveau ya fondation ma Denise Nyakero basenga format que artiste comédien musu fondation bakisa de façon que moi nombre moko sala mingi pour ba comédie musu ko ila lesa nini et si la pour ba comédie bazo ila mingi le ko ande dai coterie ezali oyoka ngo moi coterie moi ba ponika bat na bango oui baloba bongo ba comédien baloba bongo mais en réalité ngana to sala kité tant bazo tia ba kombo wana donc ngana to sala kité donc moi to ba teke dai coterie ou pas mais biso to yebika ke critère pe to yebité et puis
tous na Congo wa ba comédien bazali ata ba 10 000 ata ba 10 000 sikoyo sur 100 de 120 si je me trompe pas au bazar na prise en charge de santé yebisanga sikoyo bazo bango nyonso bakoza bango nyonso te makamoto mikapolo bango ta ba émission ko ya to sisa na makama matanga ouais mais en tout cas to senga na ba comédien nyonso to ilandi ko na kimia bande ko na kimia na honneur na honneur to la na mo ngona na lobaki jema lobaki kimi kokodioko te mo to yebi que les 4 to na 3 événements anniversaire à Belleville chaîne à Belleville de même les 4 wana et Zaki a programmé mariage, fête à mariage, il y a coquette. Et puis, na veille mortuaire, il y a Cocodioko. Donc, tu vas vouloir la comédien, donc ils ont le moko, ils ont programmé. Donc, moi, ça les a tous qui battent par le bas. Mais, bazan a choisi. Bazan a choisi. En tout cas, il faut que les comédiens présenter ma condoléances. Et pas la binonion, c'est parce que chaque fois que tu mets la cabine aux portes, tu as une émission, bayaka. Donc, bazan a dit qu'on a biso. Tout rouler ensemble, tout bino ensemble. Naza pour féliciter yo, mon ami propre, vraiment mon confrère, tout Whitney Musika, Talada Moyo, Salignon, surtout oye vraiment on a au salon interview. En tout cas, merci beaucoup aussi na passerelle de la foi. Merci Ndama Pambola. Merci beaucoup. Merci Nathan qui photo Azasima Bilili. Merci na benyo so balanda ba vidéo Rabi Mavinga. Surtout na ba abonné pe ba tchaka ba j'aime. Merci Epana Bino Nyonso. Merci Pasteur Kosilando. Merci Papa Thomas. Ah Papa Thomas. Papa Thomas Piano. Et merci à vous. Merci Nalevi Cyril Arsène Modabi, Angèle Loïka. Merci à vous tous qui aimez Rabi Mavinga. Papa Nabiso, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi, Nabo Sanyoté. Merci à vous tous. Merci Nabana CFC France. Il y a Aurélie, il y a Sylva, il y a Florentine, Maman Sylvie Kabouya. Merci à vous tous. CFC Luanda, Nabo Sanibinoté. Bana notre Père Nyonso. Oh, il y a une famille, Bana notre Père. Merci Pamno. Tokutemba Sima. Numéro Yasika. Tokolela Cocodioko, les gamins de Chikapa et Longo Naya Suzy Banto. Tolela Batiki Biso, Tolé Longo Nabebazolela. Merci Nathan Kifuta. Merci FB International, Maman Nathalie Zeko, Nabo Sanyoté. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.